Totondisami na esengo na poko na lelo kokota na bandako na bino na tina ya lisolo magazine chrétien wa Lingala tika kimia la mokonzi Yesu Masia ebila bisika banso bozwami to fongola manaka na poko na lelo na tina ya pepo ya papa wa Roma François yango ebembukaki moko na lelo na 10h kasi tulanda ba detail na element oyo. Wuta mokolo ya mardi 31 janvier 2023 na engoma mokonzi Kinshasa nde toyambaki papa wa Roma François oyo awutaki na mboka ya Italie bongo na manaka na ye kaka mardi wana nde bayambaki ye na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi na palais de la nation pe mercredi azalaki na misa isanto na esika ya pepo ya ndolo na tongo pe na mui ayambaki bandeko oyo bawutaki na este ya Congo bongo jeudi nde azalaki na bilenge na stade des martyrs pe na poko na yango azalaki na misa mosusu na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala kasi lelo na bangonga ya 10h nde pepo wa mosantu Pape François imataki pona kokende na mboka Soudan na tina na yango ministre ya bapanzi sango Patrick Muyaya alobi boye moto akufite moto ata mokote azulikama mikolo minei mbula ebeti te ata kobikela pe etiami na molongo na tina na Pape François wa Roma. Dédicace ya sanza ya février na église clinique charismatique ya pasteur Isidore Nsumbu elekanaki lolenge nini ndeko Patrick Madeka na ndeko Francis Matondo bango nde basungi biso. Ezalaki lobi o eleki jeudi 2 février 2023 nde église clinique charismatique babonzelaki nzambe sanza ya mibale tope mwa ya février. Na yango pasteur Isidore Nsumbu asalaki service ya mai pe mabondeli ya makasi ezalaki kuna. Kasi na tina na yango pasteur Isidore alimboleli biso pona nini basalelaki mai pona mwa ya février oyo. Lelo ezalaki culte na biso ya dédicace à mois de février. Et thème nabiso d'abord il y a année auto partagée et dit les secours divins donc année 2023 dit saison nabiso il y a secours divins alors lonza maibisinga yabi na tango yaka secours ba via bateau a déclenché la gloire na c'est pourquoi ya wana te kolobela le kambo ya gloire nzambe babi tango Yesu a changé mai na 20 Jean chapitre 2 verset 11 il a manifesté sa gloire. Donc, a vu ce qui est naturel, a produit ce qui est surnaturel. A vu ce qui est ordinaire, a produit ce qui est extraordinaire. A vu ce qui est commun, pour produire ce qui est exceptionnel. C'est ça la gloire de Dieu. Et tant qu'on a au secours, c'est pour déclencher sa gloire. Tout sanctionnant, on a service à Maï, parce que Maï est là comme la spiritualité. Oui, on a guérison des choses surnaturelles de belé, on a la Bible. Dieu a utilisé l'eau. Surtout non sakana. Bat bazangi 20 fois pesa va 20. Mais a utilisé maï pour na pesa va 20. Tozui na Ancien Testament nani moi mbali o naman azaki na lèpre na ye. Aye pa ya prophète Élisée a tindi na maï, a na sokola na maï. A sokola na maï azaki purifié totalement na lèpre na ye. Tozongi na Nouveau Testament. Moi mbali moko azalaki aveugle banda botama na mona te baye na pe ya Yesu akuta na ye Yesu abwaki soyi na mabele asangisi soyi wana mabele esali bu esali potopoto apakule na miso abi kende na réservoir Siloé kende osukola et aki osukola miso ne moni donc nzamba salela toujours mai même kilo ebana na mai nzamba tonga mu kilo à partir à mai donc nzamba salela toujours ba ya to sanctionner na mai to pesi batu mai te mais bat baye na mai na bango to prier pour na mai yango et ba service à mai na église et ça là beaucoup de miracles beaucoup de choses surnaturelles et to biki a développé et on produit beaucoup de surnaturels na ba vie bana nzambe tous les lois ya mois de février ndeko na ngai na février oyo bana nyonso ya clinique charismatique basi bazwi lipamboli na bango pamba te na mabondeli oyo elekaki lobi nzambe azalaki wana elongo na bango. Pasteur Isidore Nsumbu apesi biso ba programme ya minene oyo koleka na mbula o 2023 na église clinique charismatique na tina na yango toyokaye. 2023 année à secours divin wanande mama na likambo pona mbula mobimba na église clinique charismatique na boye pasteur Isidore Nsumbu apesi calendrier ya programme nyonso ya minene oyo ekoleka kuna na église na bango bolanda ndenge alobi.
Année 2023, nous allons trois programmes phares. Premier programme phare est le mois de janvier dans Soukanango. Tu as un programme alliance. Tout ça, alliance dans Zambie. Tu as une jeune prière. Tout ça, alliance dans Zambie. Tout ça, c'est dimanche. C'était très puissant. Tu as un programme, tu as l'alliance avec Dieu. Et c'est un programme très puissant. Tu parles dans le thème de la année. Tu as le thème où il y a Maloba. Et l'on Maloba comme alliance dans Zambie. Donc, c'est un programme très puissant. Tout ça, en dehors de Wana, il y a Wana. Nani, tu comme dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, le programme phare, c'est une totale guérison surnaturelle. Mon guérison, tu quand ça nous sommes posé malade. Tout peut être malade dans notre monde. Tout a besoin de guérison dans la vie à monde. Finance, nous sommes posé à guérison. Même une nation, si le peuple se requiert invoquer mon nom, simili. Cherche ma face, Babi Simili prie, cherche ma face et se détourne de mauvaise voie, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Même un pays a besoin de la guérison. Une famille a besoin de la guérison. Foyer a besoin de la guérison. Ma business a besoin de la guérison. Ma camp pelé dans ma vie a besoin de la guérison. Donc j'y ai pour la guérison moi la guérison surnaturelle. Tandis que le mois de septembre, tu parles la la percée surnaturelle, va percer de manière surnaturelle, tu provoques percer. Beaucoup de personnes vont percer surnaturelle dans le programme national. D'une manière ou d'une autre, dans la vie national, tu as un obstacle, tu as une difficulté, tu as posé à percer. Percer mon naturel, mais percer mon corps surnaturel. Et à la fin de l'année, dans le mois de décembre, tu as une jeune prière, il y a une manifestation de la gloire en Zambie. Voilà le programme phare na biso. Bana ya mombele pe limete mobimba bino baibolukaka nzambe mbula oyo ba rendez-vous eza ebele na église clinique charismatique bozanga te na ba programme oyo po nzambe balukaka ye po opambolama. Ba chaîne de prière na église Mangembo Mimosa ezongi. Kasi ancien Nelson Malutu ye alobi boye po na tina na ba programme oyo kafu kafu na micro ya ndeko Patrick Madeka pe ndeko Didier Mulamba. Église ya Mangembo na Mimosa na ancien Nelson Malutu babongiseli bana ya ngaliema nyonso na mobu koto ibale na tuku ibale na misato oyo ba chaîne de prière ya kafu kafu oyo babengi yango spécial jeudi na mama na likambo tango nzambe akopanza nguya na ye. Ebongo ba chaîne de prière yango ezali mokolo ya inei nyonso kobanda mokolo ya inei oyo ya zomi na motoba na sanza ya ibale kino mokolo ya inei oyo ya libwa na sanza ya isato na mobu koto ibale na tukumi ibale na misato. Ancien Nelson alobi boye. Tozobanda jeudi le 9 février, c'est le jeudi prochain à partir à 17h30. Mais pour l'année 2023, particularité dans que nous avons 5 jeudis spéciaux. Différemment, dans l'année 2022, nous avons jeudi moko. Mais dans l'année où nous avons 5 jeudis spéciaux, à part le 9, nous avons le 16 février, le 23 février, le 2 mars et nous clôturer le 9 mars 2023. C'est après que nous avons le programme normal. Oui, le thème de exploiter, c'est quand Dieu déploie sa puissance. C'est ça le thème pour les 5 jeudis spéciaux. Nzambe est disponible. Nzambe est toujours prêt à revisiter Libota nae. Mingi biso nde tozalaka na souplicité wana te ya koya verrier. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu que nous prions à Mangembo Mimosa a disposé à Salayo Bolamu. Alors yo mutovani na Mimosa Kintuka Brikin Pompage Mbudi ata na magasin ata na Kitambo. Et si quand Nzamba azali tout le monde en distant te boto ebi kuna nde bomo ezalaka. Boya ebele Nzamba ko manifester ngoya na ye problème na yo ko rencontrer solution. Ndeko yo oyo ozwami na Brikin Mimosa magasin ya Kitambo pe nzinga yaka na avenue du tourisme en face ya Pont Ledia église ya Mangembo Mimosa eza kozela yo.
Église ya Mangembo ya Bandalungwa ebengisi na bandeko nyonso na ba programme spéciaux ya ba prière oyo koleka na mbula oyo 2023 na tina na yango ancien Firmin Kusaka ye alobi boye. Ancien Firmin Kusaka, responsable de domaine à prière na église Mangembo Bandalungwa, abengisi bandeko nyonso ya bandal pe ya nzinga na ba programme ya ba prière oyo elekaka kuna poso nyonso. Boyo kayendenge alobi. Batali boso ba oyo ba l'attente. Complètement bouché l'attente. Faites très attention. Manquer de temps c'est une distraction au diable imposé bateau. Avoir le temps, mais aux kilos, c'est une autre façon de distraire. Nous avons Bible lobby, celui qui est de la souffrance, qu'il prie. Qui c'est la souffrance et sa prière? Au nom de Jésus, bien sûr. Parce que ceux qui ont un problème, tu ne peux pas exposer ce problème à Dieu. Il est même écrit, Dieu cherche dans une nation. Pour sauver toute une nation, toute une famille. Il faut faire partie de Batamayo, pour sauver toute la nation par la prière. Église Mangembo Bandalungwa, izwami na avenue Bula numéro 1 bis, na commune à Bandalungwa, Yakandeko, Awande, Tobukaka, Baitumbelo, Yabondoki. Yes! Prophète Joël Exédiste Ikwapa et Longona prophète Eli Loto bango balobi boye na tina magazine chrétien en lingala toyoka bango. Moyembi nankolo prophète Joël Ikwapa na prophète Eli Loto yepe moyembi nankolo ba encourager batu nyonso pona kolanda magazine chrétien na lingala. Boyo kandenge balobi. Nazo invité biso to landa magazine oyo ezo pambola pe ko pambola biso magazine chrétien en lingala. C'est pour nous les chantres, pour les hommes de Dieu que nous sommes, pour la Bisobana Lanzambe, c'est une bonne plateforme et pas la publicité, la promotion et même nous allons faire passer les prédications afin de bénir tous les chrétiens partout dans le monde. Ok, bana nyonso wa Kinshasa, bandeko nyonso yo bolingaka makambo nzambe, magazine chrétien na lingala, yango ebandi. Soko lingi eloko zo sala ekomela ba congolais na ba kinoise na facilité landaka magazine chrétienne. Magazine chrétien na lingala elekaka chaque lundi, mercredi et vendredi na ngonga ya 20h na chaîne Vers Pâturage Télévision. Kasi na YouTube eza na chaîne MCL TV bolanda kunande bokosepela. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso maloba o elingaka kolakisa ete tokomi penza na suka ya magazine chrétien na biso ya mokona lelo kasi na tina toka bwana toyoka nini makomi elobeli biso na pokwa na lelo. Totondi samaki na poko na lelo na esengo penza ya koingela na bandako na bino pona kosunga bino na manaka o etali magazine chrétien en lingala kasi na tina na yango biso tosuka kaka na itando ikete tokopesa na bino penzela bokende kolanda biso na chaîne na biso ya YouTube MCL kuna nde bokozwa ba notification mosusu o etali masolo na biso kasi pona pokwa na lelo topesi bino melesi bino bato nyonso bolandaki biso bipa ebiso bozwami tika ete kimia na mokonzi Yesu masiya ebila na bandako na bino kasi pona kosukisa topesi pendeko Trésor Berindo Mbote pona biso tomonani mikolo ya ciao ciao.